Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV. Sene moko ebotami. Kilongo TV. Bokomona makambo ya minene. Po yasa kabaviko le kabatunyaso. Kilongo TV. Ande ko balandia Kilongo TV bino bae bo votation na premier tour bino bae bolingaka ba émission le quoi ba télé surprise. Merci pour la fidélité et confiance au pesa kabiso. Télé surprise des émissions to kendaka pemena ba demini to kendaka pemeni ya ba ibazana difficulté ba orphelin ba veuve et ba vieillard ko sunga bango ko sala ba moi surprise moko agréable et ça ka bien. Cette fois-ci to kendaki na commune ya Makala orphelinat moko zepe première fois to koma kuna. Je pense que bomona ba image on attend qu'il futa asali biso na commune Ngaba na Makala za pembeni bobi côté université au Koti to kendaki waneza bande komoko na Amérique basaki geste à chaque mois topé chaque année basalaka au moins geste 6 fois pour na ba orphelin. Et tokendaka na maman Lokadi, maman Brigitte, tokendaka ko sa geste pas orphelin, ne ba kantie ba orphelin. Ndenge makomi lobi na biso na Job Job chapitre 6 verset 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Moto azonyo kama azana droit ya lisungi na yo, ya lisungi na ngai. Soki biso to sungi bango te ekozala pasi. Akokelela ndenge nkolo yesu alobi na makomi nazalaki na hôpital boye kotalanga te nazangaki bosalisa ngai te nazalaki na prison boye ko batuni nkolo yesu yo ozalaki na hôpital nini yo ozali na prison na bia ntango ndeko na yo azobela ndeko na yo azosouffrir ndeko na yo ana pasi osunga ye te eza bongo ngai kaka mnana pasi wana totika kochola totika kofinga totika kosala bato mabe tosungande bato bakenda liboso ba orphelin oyo tosungaka lobi bakozala bato. L'avenir de ces pays appartient à la jeunesse et surtout aux enfants. Tosungaka bango eza malamu mingi tozaki wana nana tanki futa yambote tolanda reportage yango na pesa merci na bandeko nyonso bapesa confiance na fondation Rabi Mavinga o babengaka biso o ba encourageaka biso lokwa mama Bibish motema fioti homo lokola mama Emilie Nzemba lokola Nama Sisi Bonga, papa na Michel Bombele depuis États-Unis, évangéliste aimé depuis Montréal. Merci Panabino Angèle Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Nabosaniote pasteur Kosi, les cordons à fondation Rabi Mavinga. Merci Panayo. C'est-à-dire toza tokene nanga bana ba orphelin, tolanda bon tozonga to système émission na biso tolandi. Makenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bomelikama Makenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili ya bomelikama wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili akoti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akokotenga ye
fana balabala sepona kozanga ya bote evandelia pasi nanga akenda kozanga babote abokili yango delikama akenda atikala na susi na motema kozanga babote abokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi bomona basi bawesili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri olasala lesimu mpona kofela baboti naye kasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pesi ela motema nanga nani ata mama na bana ata bandeko ya baboti nanga bapesi nga ndemo kosinga ndemo. Amen. Sanga Kristo to yamba bapa ya boende to kuchiko samela yango siko to zo pesa bino liloba avant mama presidente aya bongo to mona ndeni to ko continue. Pour la geste ça ça geste kitoko to zo pesa bango merci. Ba ezala mbala ya liboso mais ezala mbala suka te. Ba continue na kosa ona bota o ndenge ezali boye no moko bozo mona yango. Soki bato bazo cha biso loboko te to kosuka wapi. Ninde bato bachaka biso loboko boye pona ke mosala ngo etambola ke ndeli boso. Tozo pesa mama wana merci mingi. Nzamba pambola ebisika azali abakisela ye mingi ya koleka. Po ete tango akopesa ye ya ebele akokanisa biso lisusu. Nzambe nda pesa ye bokasi a épargner alongola ba maladi nyonso ezali koleka na kati na mboka oyo. Soki bosepeli koya biso mokubeta na Nzamba pambola bino ezana likanisa ba mama moko bazalaka na musika nde batindaka mwa muke mwa contribution na mwa muke balobi po bazana souci ya baorphelin. Alléluia. Bazana souci na bino nde yango basanganaka na mwa nyonso batindaka mwa te eloko muke balobi po biso awa tozolia bongo baorphelin baza kuna malamu tokanisela bango ata ya mwa eloko ya muke nde omoni turo mpe bapesaki biso adresse nano toya na adresse ote me tokendaka babisika mosusu tokendaka kosunga ya mwa moke
nde tour oyo bapesaki biso adresse oyo nde yango toye yango nde tomemeli bino mwa biloko mwa madesu mwa loso mwa miliki mwa sava kosukola bilamba mwa paperse ya bana nde eza na bamama wana nzambe wana akaniselaki bango nde yango bino mpe bokobanda kosambela mpo nzambe wana apambola bango nzambe wana mpe afungola maninisi alola mpo na bango apambola bana na bango kovingela mwa mokio bango bazopesa mpe bino esunga mpe bino amen nde yango wana bino bokosala priere soki bino bosepeli ke bamama wana kuna bisika bazali nao ya mwa moke bango bakanisi mpona kosunga bino vraiment bokosambela bokobetela yesu maboko mpona bango bokobetela yesu maboko mpona bamama wana bokobeteli yesu bokosambela mpona bango nzambe wana apambola mpe bino po bino nde bokozala bato minene ya lobi po bimona pambapamba te amen po bino nde bozali bafutur ministre ya lobi bino nde bokozala baprésident de la république ya lobi nzambe akosalela bino bato ya minene yango wana tobeteli yesu maboko yesu aza mokonzi yesu aza mokonzi aza mpona bino alleluya bongi toyebaka kokumisa yesu ntango nyonso na bomoi na biso toyebaka koyembelaka ye kobondelaka ye kotanga liloba na ye koyeba oyo nini yesu alingaka alleluya eza na bamama moko bakanisaki bino yango wana bakokai kotindela bino mwa eloko ya kolia ebongi na biso ndenge torecevoir yango toyeba kobondela mpona bango nzambe mpe apambola bango lisusu mpona lobi batinda lisusu lobi wana batinda lisusu bapambwama mpana batindela alleluya nzambe azwa lokumu awa tozali na kati ya centre lisanga ya Kristo. Awa nga aza mama présidente mpe mama fondatrice oyo nazokamba bana oyo nayelonga bamama na nga. Ya liboso nakumisana nzambe napesi merci na oyo bazali kuna na bamama na ngai po deja batosi oyo nyonso bapesela mabango bakangi te babombi te kasi bakomisi yango sika bana bazali yango liboso na nzambe apambola bango apesa bango sokozwa koleka wana po te soko bazwi te siko bana oyo bazokola chaque jour baliaka chaque jour bakendaka traitement chaque jour bakendaka classe na ntango bazokanisela bango toyebi te bakokanisela bango mpe na banzela batraitement na nzela baklasse yango nakumisi nzambe napesi merci mingi na bango nzambe apambola bango nazali nesengo po te ngai kwa nazali awa nazali mpe mama veve naelonga bamama na ngai moso toza baveve kasi tozobokola bana oyo na nguya nzambe kaka ndenge azotusie motema na bango nde apambola mpe bango lolenge wana po te mokolo ya nsima bakanisela bana oyo napesi bango merci mingi mama na ndenge bondimi kokanisela biso mbe apambola bino bino su mingi ebele ya koleka mpesa bino baposa oyo bozana nobakisela bino su mosusu mpo baya su kokanisela biso mama napesa bino merci kasi nde bozokanisa biso na biloko alia ebele bazomona biloko alia te kasi bino bozokanisa biso ndambe epakanisela bino ndambe apambola bino si ndambe apamboli bino bino mpe boye kopambola biso ndambe apundela bino bitumba molila kota bitumba na bino Makela makufa natikala na susi na motema kozanga bakotio na mokili ya mondelikama Makela makufa natikala na susi na motema kozanga bakotio na mokili ya mondelikama wale wale
Merci. ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili akoti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akotokotenga ye amolingo se retrouva na balabala se mpona kozanganga kote ebandeli ya pasi nanga bakenda natikala na susi na kozanga na mokili ya mondelikama bakenda bakofa natikala na susi na motema kozanga na mokili ya mondelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Merci Nathan Kifuta. Merci à toi Nathan Kifuta. Na confiance na msa kitoko ozosala vraiment babi cameraman ya soin, cameraman ya gentil, cameraman oyo a respectaka temps. Veut dire so yebze 9h30, ye 9h15 komi déjà Nathan Kifuta deux fois te ya bwebazu wapi. Bwa ko luka Nathan Kifuta, bwa ko luka bozwa. Rabi mavinga sela bino, c'est pas un problème. Nathan zawana toujours lokola kaka Abakouk na poste na ya kozela pamboli na ye. Merci pour la confiance Nathan Kifuta. Merci beaucoup Gauthier Kele, moi na ya mami. Veut dire maman na ye, moi en classe na biso. Gauthier Kele, moi na ya mami. Merci pendant na msala kitoko. Trésor Ntingi Capitao. Merci. Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Fiston Bassende, FB International na Boussani Yote. Deux fois T, agence assure. Fiston Bassende, bako loba loba, bako tonga tonga, mais Moussalande, ils ont défendre. Ndenge de roman loba mes œuvres parlent à ma place. Moustala Fiston Bassende, ils ont loba. Babi très gentil, babi patron, mais lokola kaka ye mo akota na musala ye mo azosa nyonso Fiston Bassende. Merci pa na yo to pesi pembo te pas Julien et pas Ignace et agence FB International Mobimba na Bosinte Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas. Toi une émission moto ça semaine prochaine et on en attend qui futa na on se pela bo benga to ko tindela amba voice ya mutuna. Pourquoi tu vas tu balani moi si na maman bokilo ba beba na souvent mais mobali na papa bokilo ba beba na kate boyebisanga nani ya mutuna totuni oyo semaine prochaine to sala so ba voice ezabo tinda ba voice na ko tcha ba voice ya mutu moko moko s'il vous plaît na lobango na tcha ba voice opesi kombo na yo lobi na tcha ba voice ya mutu moko moko et puis to sala analyse to développer pona nini soki batu ba balani moi si na mama bokilo ba potana kata msu ba bebana mais jamais mobali na papa bokilo. C'est-à-dire mobali na papa ya mwasi ba potana. Ezamala o mingo komela so botinda ba voice to kocha. On sait pe ba vidéo botindi vidéo to kocha ngo ezamala o mingo. Lévi Cyril Arsène Modabi nebi ki otinda déjà. Bernadette Ngalula nebi ki otinda. Merci et pa na bino nyonso. Mama Philo na bosani ote to kutemba la sima numéro ya sika. Christian Assoumani. Ba bi fitir jika déjà. Et logo ka ezozanga Christian Assoumani aka ba code. Christian Soumani deux fois te nengande ezala kalate je sais que makambo efanda mukanda tutu et puis rabi akomeso ba code na Christian Soumani deux fois te merci c'est bon. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB
business. Et pas Fisto Basende. Aza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a une Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na luxe yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si aux allez na paradis, aux olota ndoto, aux sakana bana ya mindele. Prix abordable. Naebisi bino $25 ya pamba. Séjour non ki toko na kini sans problème. Ngongezate, mulunge pe ezate. ML de Paris, Souka. ML de Paris qui toko. Au numéro réservé, benga ba numéro affiché. Au sa réservation na yo. Okoya na bana. Appartement il y a 2 chambres ezali, appartement il y a 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking, place à mutuka. Eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa oza à l'aise. Koluna ten, désordre ten, ML de Paris kitoko. Boti kana yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non. Au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko soni botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo et bongo soki o mati na balcon engaye voisin na yo pa di peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani yesu. Mais on katina suki. Papa, on m'a dit katina suki. Oh. Papa, katina suki. C'est na déficit. On katina suki. On m'a dit katina bandi, papa. On m'a dit sénat na déficit. On m'a dit katina bandi. On a suki na papa, katina suki on fond na suki. On m'a dit suki na na bandi. Papa, on fond na suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osali produit nini? Mama na ngai. Tanga produit asali. Zazu.
produit ya kala basalelaka mosusu te ekati ye soki ekomi yo ngai nasalaka soki nde nakata yo soki non okatanga suki te papa tanti jeune fille lokola oti lelo ebi pole osala suki tokamosinga nga suki nanga nayaka awa kala bakatanga suki te tala nga depuis nakoma na suki ebele tala yango mosiki toko lokola oti lelo oyebi te eloko osala suki nango. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la sous-binadiso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV.